aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Mbote mingi ben tormente na biso boza partout dans le monde vraiment toza awana Kinshasa lelo l'émission na biso caméra circulaire to kokuta na mama Ida za comédienne na biso a joa canaliste boy fondation lelo azo la biso elubu azo lambela biso toza na commune ya Njil vraiment référence terrain à Bouddha toza a chez mama Ida kalamingte tozo déjà mama Ida tozo kota bomoni mama Ida vanda awa tozokota tozwa mama Ida tosola nae. Merci beaucoup. Vraiment bomoni mama Ida yeyo le to ça mama Ida si bonjour mama Ida. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vraiment le to kutala na yo olambela biso to ebito olambela biso nini. Vraiment bana poto baninga mingi na lambela ba biloko mboka. Po baibsa nga déjà mama Ida tolemba misuni. Lambela biso ba biloko yo to mona ngo rarement na poto. Donc le quoi mayebo lelo na nina lambela ba mayebo moni mayebo ya mbeso matoyo wana makutukutu bon eza ya okauka ya mai wa mbeso ya onde siko na nina lamba oya fresh penza ba uto buka na nzete nale nazo lamba nde yango na mbisa okauka na mbinzo. Vraiment un grand merci à papa Azaria Bapoma, ba salutation na yo tozana mama Ida awa direction déjà tozoki osa marché na wenzeni. Non, ça la marché, na marché de la liberté. Marché de la liberté, tout ce qui est déjà marché de la liberté, vous êtes toujours en ligne, bon moi la maman ida lelo to kota wenza liberté ndenge azolambela biso elubu. Faut maman ida bi azolamba biloko ya bana mboka. Ba grand merci na maman Raissa Pindi na Londres, maman Raissa Pindi Magali Sanda, vraiment Francis Mukando le file ba salutation na yo, Dani Willy vraiment ba salutation na yo, vous êtes toujours branché ya Sony Dimasa ba salutation na yo na Londres tozo ke déjà wenze na mama Ida alambebso elubu. Merci beaucoup. Vraiment, comme déjà la marché de la liberté avec Mama Ida, notre comédienne vraiment, toza awa Mama Ida, na muno zo simba mayebo, zo mama yebo. Oui, na zo lamba mayebo. Bana poto balela ki babi Mama Ida lambela biso biloko mboka. Vraiment bana poto na esa ibino ke na lamba mayebo ya mubesu. We uti pena na nzete ya fresh. Yangoyo, mayebo yango penza ya fresh penza yango. Tala liyebo. Sikoyo ya kokauka na ng'ombe yangoyo ya kokauka na ngoyo yango wana ekondaka o sikoyo mobesu nango Ida otani na kati na mayebo na wacha mbinzo na wacha na mbisa okauka na lamba ona mafuta mbila otana bicarbonate bicarbonate ezala merci bicarbonate mukeka kapo eza déjà mobesu. Merci beaucoup tozotande mama Ida zo somba déjà mayebo mbinzo. Oh oui, 1000 fois 1000 francs. Market. Ida. Voilà, Boris, c'est le Bintonde boye. Aïe quoi? À 3000. Amuku, venez pas Ida. Timuku. Mama Ida na mona zo somba mukubi.
Oui, mukuba ezali epesaka ntunga obi yo mutu so osukolo lati obima opopaka parfum bon osiko parfum parfum ya mayebo parfum ya mayebo yango Prendre leo toza na mama Ida ozoyoka eza parfum ya mayebo en plus etretaka bamibe oui bato basufra na mi otuti yango obetango na mwa mai obaloli na ai donc osali mélange na ai vraiment todécouvrir ebele bato bandundu baza mayele nzambe afongola biso mémoire vraiment oyebi makambo ebele na bandundu. merci beaucoup mama Ida Solange Mbwaki na sode motema ya papa Patrice bakuba toza na mama Ida awa azolambela biso lelo mayebo mama Kisha de Bundes mama Reka de Bundes maman toza awa na mama Ida na marché de la liberté azolambela biso papa Azar ya bapoma babi papa moko motema malamu mama Ida abi abangi yo bapake na wana na foto abangi akasa ko obeta obima mama na WhatsApp boss pake wana elengisanga fort na bioli kofi moko mbange panzani mon boss na leli merci beaucoup. Mama Ida touti wenze tozongi deja tomoni biloko sombi mbinzo mayebo na munzo pona mbinzo pourquoi bon na opona mbinzo po mbindo neza bongo batumba ngo na moto moto makala ti ekoma boye ezara na moto makala siko ifuna pona makala o nyonso elongwa donc na poni makala elongwe ba salte ezara pena ba mwa matiti mo boye nyonso to wana fo elongwa po mbinzo etikala propre siko nazo chango na mai po ekota mai elemba après kolemba na sukoli yango mayebo na ngape na okata po eza na mayebo na bambisi na ngai après na okata mayebo pe na zui na osukula ngo nanu même 3 mai po mayebo eza na zelo tango ezo sukula ngo fo osimbaka na se soko ezo kaka zelo seke zelo ezaka na biloko mais ce que osimbi na se zelo ezate seke mayebo eteli eza bonne eza bo ezaka na zelo osiko mayebo fresh mayebo pena mbeso uti na nzete uti zamba penza donc zamba na bandundu kuna na masima nimba bata bandundu bo se retrouver aux na fête ya mariage coutumier oyebinde balamba biloko bata bandundu te mama Ida ozana mama Ida toko bengo pe olambela biso mais na sala pe service en autre bon quand na sala belubu boy bato ba ibike mama Ida ibo lamba fête anniversaire ou bien nini mama Ida na mona olamba biloko mboka bien oya na fête olamba mama Ida to moni pe basafu oui na basafu donc eza sera safu futo lia pesa pilipili ya mike oyo batongola yango te
Maïda te so pipi batongo la rana libaki. Pilipili oyo biso tobenga yango mambudi. Pilipili oyo ebi okiti sa fufu. Donc ozotafuna biloko na so otafuni na yango. Kai lelo ndo oyoka yango te. Oyoka yango lelo na so na futa tike ozo oluka yango ti na marché de la liberté. Po pilipili oyo bateka yango na wenzanga bana marché de la liberté. Euta bandundu opena pilipili na biso ya bandundu. Na misili. Même surtout pendant une bonne nuit. On misili pe bien Maïda. Misili. On deuxième tour. Mais Maïda za Maïda na biloko ne na loboko ne olamba Maïda lembula. O le biloko na ngo lemboli misapi o lemboli sano lemboli balutu. Donc au fibi ben ça. Vraiment Maïda lembula salutation à maman Raissa Pindi na Londres, Asbel de maman Liliane Zola Mouya en Belgique, Babi Asbel les amis de maman Marthe, les enfants de maman Marthe qui se que dit vraiment salutation à Binonyo son papa Orson mon IDPS ya Tongo ya 5h du matin vraiment de quoi Fachi Béton toza na maman na biso Maïda Zola mbela biso lelo qui les Maïda bien Kinzeki donc repas pena ya kinzeki babenga ngo makutukutu makutukutu onde siko Maïda azolambela biso lelo eza ya kuinda Maïda esa mama Denise oyoka mama Denise na biso mama Denise mama Nyankero mama présidente oui première dame mama na biso numéro 1 ye penza oyoka mama Ida na mona ke abeta biloko mboka bien mama Ida ya beta misili na ndako koma mama petenyoso azawana wazana bezo mama Ida lembula yo mozoloba lembula jamo lia bilo même kuwa obuku to meli okora obwaka ngote malelo lembula tozolembula biloko mama Ida azolambela biso moto DG peli kala mingte grand merci na Anderson Kembo na France salutation na yo vraiment restez branchés tozora mama Ida ndenga olambela biso biloko merci beaucoup même ndenge ezawana boye la charismatique Claudine Nzongo moi c'est papa André Mavitidi bango surtout repas na ngai so ba yekishasa oka mama Ida to sana posa to lie loko boye na kenda na saleli bango ezala davel fuila vraiment baza batu moko oyo penda ba monake mama Ida côté kolamba penza zali na kotokisa yo penda ozolie miyo etanga yo mamiso ekita yo chemise poli donc ensemble toujours na mama Ida makusana biso elinge banda mama Ida na monyo mélanger mbinzo na mayebo déjà na sukoli mayebo na ngai 4 fois na sukoli pe mbinzo na ngai 4 fois donc zelo omoni ko suka mayebo na mbinzo eza bilo mo ezaka mabele mingi donc tango fo mema opena na pompe na mema kyango pena na pompe na sukoli na sukoli fo avant otia na nzungu olambela simba na mayo sukolela ki mbinzo na yo bien mayebo na yo simba ngo na se otie pena loboko na se so yo ki zelo seke nanu etelite zelo ezaka obwaki osukoli lisusu donc mbinzo na mayebo basukola ngo bon po eza biloko mabele mingi donc na sukoli bambinzo na mai na ndenge komi propre wana boye na sangisa onsko nzungu moko na zo chango sko bicarbonate no chesko bicarbonate no cha bicarbonate po mayebo eza mwa mingi funa cha nino mobimba sachet o mobimba po ezwa
Donc bis ndenge za bongo tant na tie bicarbonate na ngai nazo balola yango nazo sala mbo po bicarbonate esangana na biloko ezwa pe na mai wana na chango sikoyo na moto na ngai siko na moto na ngai wana siko nde na tabo na moto nazo tia siko bepisi na ngai nyonso mbala moko na mbisi na ngai nazo tia nyonso mbala moko na bakisa lisu mwa mai muke en plus na wala maona mafuta mbila wilte po eza biloko ya wilte. Mama Ida azobongisa déjà bepis ya boye bazuwa Mama Ida. Mama Ida elubu lembula lelo lembula lelo bana bazo lembula misapi nde bazawana bazo kombula na basani en plus na somba imukubi na somba imukubi donc mukubi yango tuta ngo bien okata te mukubi funa chauna na moto esala kwa mwa kozika muke na tuti tauna otutale na panja usiko na kate biloko mukubi yango donc parfait ya biloko ndenge to cha parfait na nzoto biloko na biso pe ya mboka faut pe parfait na ngweza la oui wana siko na wacha be pisi na nyo sombala moko na ba matungulu na nga tomate don be pisi na na sombi matupo yango esenga penza be pisi belete so cha be pisi belo bebi siguna ngo parce que za biloko mboka pona mboka tangu balambaka bachaka ba biloko nyoso biso to tiaka te bachaka kaka tomate mbuma bache mwa lumba ne lobi bongo ubeka mukubio na mungwa na mafuta mbile sili me tiena munoko bana poto na si bomoni ndenka Mama Ida lobaki ya bino mayebo na mbinzo ya ngoyo donc mayebo fresh na mbinzo ya fresh donc isikoyo wana nazo chaba mbisi na nga ya kokauka na bepisi na baki bilo nyonso funa cha nzela moko ndenge kana chewa na boye na pilipili na loba pilipili ya mambudi yango bozo mona pilipili ya mike ya mambudi yango na tena ba pilipili na nga ya mike sikoyo nazo tika ngo etoka lisusu muke donc so etoki muke na zui mafuta mbila na nga na tie donc tala kaka mama ana baba Mama Neli Manseka olobaki Mama Ida sokozo lamba chaki tambala na mutu lata maputa tala kaka Mama Neli Manseka Elize Manseka mutamusamu Bernard Manseka loboko ya Ida nde yango wana sikoyo kande na lobaki bila mobomona ndenge na chaki biloko na ngana moto na chaki mayebo mbinzo mbisa okauka bicarbonate litungulu na tomate mbuma na pilipili wana mikia na mambudi bomona kinde na tiaki sikoyo mambudi ane swangati ko swayote mambudi wana eza vrai pilipili ko lega ba pilipili otolia batungola yango pe oui batungola kango pe sikoyo na tie mafuta mbila nazo chana mukubi mukubi parfum bino tango bo bimaka bo sukoli bo lati bo chaba propre bo kene misala bo pompara parfum pona nini mayebo acha parfum te na mbinzo parfum mayebo yangoyo to benga yango mukubi vraiment mukubi yango nazo cha bana poto bo mona ne Mama Ida zo cha mukubi na igelo kuli Maida chungo ezoboma Bernard Manseka Jael muntu udala Jael muntu mubadala gibala mami ubogo ye mangolu ye mash mamba Jael muntu mubadala fe Gerardine Pindi Julien Lokuli mubadala
wana sikoyo nazobalola nazobala biloko na kanisi bomoni ndenge ekomi lekeleke bomoni ndenge ekomi lekeleke donc lembula ya mama Ida mama Ida lamba nde nini na expliquer pe na obandela lisuku expliquer yamani wana sikoyo natia Mungu na ngai natia Mungu mbala moko bozo sentir mama Ida azolamba mais atindi teke no shira edenga zelanga Mungu edenga zelanga boye nyonso eza prête naza nango pene po ya otinda na ko bosanelo mususu erate nga naza na makolo na ngai naza bien funa nasalamisa bana nde baza wana bazotala ndenge mama azolamba et puis so ineti natikali bango mbongo balamba funa ebisa bango ke biloko osomba olamba boye na expliquer déjà mwana so a comprendre te na komeli ye olamba biloko boye eza kitoko ponga na lia bien malgré kaka nzamba pesa nzoto ngo ya kokonda mais côté ko lamba nzamba pesa na loboko ya olamba ozomona biloko mama la patronne merveille biloko mama Ida zolambela biso awa merveille miezi ozomona Catherine Mbinga makato ozomona yo moko biloko o ngai nazolamba lembula vraiment bana poto bozomona ke biloko nanga ebeli donc mayebo ebeli na mbinzo na mbisa okauka ebeli déjà mama merveille miezi omoni elubu ya mama Ida tu as vu mon elubu vraiment biloko ebeli etikali siko nde fufu to bobola fufu na safu donc fufu na safu donc en tout cas vraiment repesa awa funa lamba biloko ebele penza po tala kaka tangu mbongo emonani pona osala musala fu musala pe monana eza ndengwana eza teke mbongo ezali mais ofionikisi te foko lamba biloko emonana même kotondisa nzungu etondisami soki ba équipe technique bale etikali ndako pe bakolia eza bongo oui ensemble mama ensemble oui kolia ensemble yango wana na minute oyo biloko nanga déjà yango ebele bana poto nga na sisi déjà cuisine na ngai alambi safu yango oyo fufu oyo biloko na ngai mama lembula la charismatique Claudine Nzongo lembula osentir loboko ya mama Ida internaute na biso bomoni déjà mama Ida asilisi kolambela biso mama Ida obinga nini lembula merveille miezi babi la patronne merveille miezi lembula déjà belito lembula mama Ida représenter biloko en tout cas vraiment bana poto bana mokili mobimba ndeka nalobaki bala charismatique Claudine Nzongo balinga mayebo mingi na papa André Mavitidi na Daven Fuila balinga mayebo fufu ya pembe mbuta musambu Bernard Manseka alinga kango makasi ezala ba mama Elise Manseka ba mama Ana Baba ba mama Nelly Baba vraiment yango yo en tout cas et comme ce qu'on a moment oyo nazo servir avant servir prière
avant na servir nazo ko expliquer na nde na lambeli biloko po ebele tan na bandai ko lamba bazala kite siko tan to zoli afuba ye babiloko bazoli balamba ki on ndenge nini mama ida lambi biloko boye mayebo o ya mubesu e wuti pena na nzete o ya fresh wana ya maida ngali ngolo bala tonalité lobela na théâtre maida ndenge bana poto ba lobeli talaka ndenge bana poto balingaka anguri ibagunu lesambi non na koti na anglais vediri naza ulubana bino bana mputu bana mukili muvimba tangu nuza umona biloko na tina mesa na lambi ya umderi nini ulubati ya mama ida biloko bantu baza kudunda boy baza kufiba misapi alambi laki ya umderi nini kangula makutu uyu kanaza kusplika bino na lambi mayepo o ya mubisu ilungu na nzite na sukuli yango mai mbala minei mbala minei na sukuli na supi mbala minei zelu nyonso na ntia ya sano na za usukuli la mayebu so na yukiti zelu za isusu te vedir mayebu nanga ikumi pembe ikumi kitoko za disusu na saltite ntango yo na yi na kati mayebu nangai na tiango na nzungu na sukuli mpimbinzu na ngai bomona ifatu na sukuli mbinzu na mema kia una pompi mpwa ikuma ipetwa ma mbinzu na mpina tina nzungu na sukuli mpimbisi na ngai ya kukauka na tina nzungu vediri biloko nyonso na tiango nzila moko lukula tulambaka mfumbwa biso na mandundu tubinga mfumbwa ndimbula faso tulambaka ndimbula mfumbwa wana utibiloko nyonso na moto kansi polbeni zaidi ava natia mafuta mbila na zilaki nanu biloko itoki mwa likalibunadi wana ilembisi nanu mayebu na mbinzu na misuni ya mungusu ilembisi nanu alisima mwangunga mke yangwana na yaki utia mafuta mbila na ngai bumona kifaso na bakisa mafuta mbila na ngai po biloko nyonso ba ipisi nyonso na tiaki yango nzila moko na mayebu na mbinzu na mbisa ukauka mbisi nini mungusu te kanti mingusu parce que zalaki mibali ya minene bumona ki yango tangu na sumbaki na zonda Marise de la Liberté pa ya papa Franki Yanza yango wana ntango yo biloko na ngai tangu na baluli na moniti iberi yana za selva bantu mpi badia. Mon appétit. Merci. Maman, prière avant de lire. Tango to sa usambila. Tu pesa Marisi na nzambe oyo apambula ki tata na bisu boss. Papa na bisu bossi Azaria na mama na bisu mama Merveille. Kuna isika bazali mbuga itasini. Nzambe apambula bangu nzambe azungisa disusu ya mingi na makanisa kitoko oyo bapesa mpwati mama ida asala musala oyo ya ilubu verimanga mpina sali ilubu na mutima moko nzambe amoni biloko oyo muntu nyoso odia yango muntu nyoso otana munoko cela veut dire itunga santi na ye azala santi kitoko isika maladi zalaki maladi ilungwa isika mabemi kakatanu zalaki ilungwa na nzila biloko oyo mama ida lambi oyo nzambi alpesi nzambe apambula na liboko na ye yango ya mulimu santu na kombu na Yesu Kristu tulubi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Papa Azar ya bapoma. Olandi pour ya mama ida sali mama Merveille la patron la Merveille mieze na Angola. Nzambe apambola bino ebele vraiment prophète Francis Mukando le file ba salutation na yo ira moponami maman Solange Mbwaki motema papa Patrice Bakuba vraiment tolingi tolia merci. Izala la charismatique Coldine Zongo. Ye alubagati mukula yana kisasa. Na lambila ekaka ilubu oyo. Soki ikuki lubiti mama ida ikuki. Mama, bango fufu.
wapi? Mama Nelly Manseka, Mama Nelly Manseka. Famille Manseka. Bernard Manseka, Élisée Manseka. Vraiment, vous avez mon façon, Mama Ida, à Lambi, à Yelo Boko. Lembula, Lembula. C'est dit, Lembula, Lembula, ya Mama Ida. Pardon? C'est bon. Jama yebu oyo pesa davel fuila na mputo nsank ulibati davel fuila Mama Ida ayibi gulam asadi bisu lembula lembula Shambela tatu shambela kipilongo ijape dishuti njambi ya liboshodi mbishanga na ndenge na bandi kulia na bibi kuna shali avance me avayambo ngana shambela na jaku chanzembu ya kidola te ngumbabe shatane majamilo idala ngumbabe shatane kumajambi do idala mawe mawe kumajambi do idala mawe mawe kumajambi do idala Seigneur nyonso oyo eza na incompréhension na yo te oza moto oyo okotaka makambo oyo etali na yo te me biso toza kolia nsima ya kolia awa tokupanzana nsima ya kupanzana moto na moto akokende kulala me lokula tudie lembula lembula oyo na bashafu nasengi na yo kupesa susu moto posa ya kodia te basala 2 jours na bandako badiaka te biloko oyo ipesa bango posa nsima ya 2 jours nde tudia na kombo ya moto oyo alambi na kombo ya mandeko na kombo ya bandeko ya telebibo na kombo ya ngamu naza kusambela nde na lobi amen. Bon appétit à tous. Shikadede mapena nga izala nini tangu nyonso mandeke suka lambi naza kulia osezalaka kaka nadiaka na ngai ye nakata te samapiko ke Ambe bisoza lembula lembula. Umane tozo lembula. Bana poto. Umane tozo lembula lembula. Yabe lembula lembula ah. Na wali na sani pamba. Nonga na lembula lembula zokende sani zotikala. Nonga na koti na sani. Na lie sani. Ida pomi biso koma. Kitokos. Kitoko wat. Babinde lembula tena na lemboli sani. Omoni. Sasa nde tikali. Lembula. ya boxer na ya merveille boyoka na bino motema pasi te me nayebi ke boza komela soi oyo kombo nango lembula lembula bomela na bino soi te omoni basali biso lembula lembula yango nga na tali mpona lembula nani nakozala na letali yango na bandi nani kofiba mokokoli ya safu eza osayo eza osabino est-ce que yo pe kuna odiaka lembula 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 lembula
Donc, sikadiaja eza mayebu iwuti na nzete direct. Balambi yango na mbisi ya kukauka. Batokisi safu pembeni. Atuti pilipili. Babenga kango a bonne terminaison lembula. Soko lembuli te soko yebi kudiate. Merci beaucoup internautes na biso to comme déjà na fin ya émission na biso bo s'abonner massivement sur M La Grâce TV, la patronne merveille mieux zibabi moi ça bois noir moi c'est kitoko na kata Angola ba salutation na yo papa Azar ya bapo mababi maître mama ida kuta banga ki photo no bi liboko wana zala ona bange ona photo boss na lenga loboko papa Azar ya bapo mama ida to comme na fin émission na biso mot de la fin Venma bana mputu bana mukili mumvimba oyi balanda mama ida obalinga mama ida ngalinga binu mpi mingi parce que buzali yanga mpi nazali ya binu nalungu lambi ya binu ilubu ya lembula mayebo mbinzo mbisa ukauka mbisa munini zala kimungusu na chiri binu pilipili ya mambudi na chiri binu mafuta mbila na chiri tomati ya mbuma na chiri tungulu vediri na kenda kimusika tena suka ikaka isika wana izala mama na bisu la charismatique Koldi Nzongo mera ninti mambote bangu nyonso wana bayibiti mama ida kote ya lembula azali premier azali champion yangwana na ngunga oyo na pesi merci na bana mputu bon appétit binu mpina yibiti ntangu boza olanda na sieni na bisu M La Grâce TV na M La Grâce TV umona lembula ya mama ida façon nini lambiri mayebu wana ya mubisu ya fresh wana yangwana igelo kuli Henri Miller kwengenda Julien Lokuli Bernard Manseka mbuta musambu yemei respect na papa vediri fami mubimba Manseka Neli Manseka mama Neli Manseka binu nyoso na busante Godemunga mama Godemunga waza usalati mama ida azala mikoloyo mama na Fabrice Munga mama na Eden Munga mama na dada Munga mama Christian Munga vedi famille Munga mumvimba na pesi bino ba grobez babezi ya mingi parce nalinga binu mingi babisu izali mpona bazieni ngana zali mubangi na ubinga bisute ngana zali na nouveau ya bez vraiment na pesi binu ba baiser parce que nalinga binu mingi vraiment Catherine Ndinga na pesi yomboti mingi parce que ulinga ngai mingi Gerardine Pindi Chantal Banduku binu nyonso Jolie Ndombe na pesi binu bamboti mingi mama ida alambeli biso elubu tole totondi bo s'abonner massivement bo liker vidéo na biso vraiment boza desite bagaga bakosala desi mama ida bakosala lesite lukula leo dimba mbota roulage ukuzala lesite na ilubo ngai na sali ukusepila. Merci beaucoup pour s'abonner massivement sur M La Grâce TV. Merci, bye, à la prochaine.